Yo na biso mibale nako koma mwa programme simple na PHP pona tobanda kokoma pour tobanda série ya ba video na biso ya ba programme bon ndenge nalobaki PHP ezali technologie moko important na internet parce que so botali ba forum ebele na internet ba site ebele na internet ezalaka na technologie wana PHP. Bon, au fur et à mesure ozo yekola nangai boko comprendre eloni nazoloba parce que eko toko comme na étape moko boy toko mélanger ngona HTML parce que ekendaka ensemble na HTML. Donc wana toko tana étape ekoya mais siko toko gardant simple toko comme programme na biso liboso. Bon, programme na biso liboso toko sala programme moko ya PHP ko pesa biso résultat ya ko yebisa biso mbote toko ba mbote na bana mboka. Donc tolingi to mona eloko wana tango to lancer page na biso ya PHP. Bon, eloko liboso tango ozokoma tango bandi na programme nyonso ya PHP il faut ko tia otobenga ba tag na anglais. Donc toko tia otobenga ba na biso benga ba crochet to ba bracket na anglais au banda moko ya boé. Après au tier point d'interrogation. Après point d'interrogation wana au komi PHP. Bon, oyo eko dépendre pour na PHP oyo tozotia après point d'interrogation eko dépendre na ma configuration oyo fichier configuration php.ini na l'accès bino ngone bandeli même toko solo là sur point o na plus tard. Mais pour na to garder non simple toko koma PHP après toko koma PHP pour na ko silisa bloc na biso ba code toko tia sous point d'interrogation après to kangi li sous crochet wana. Bon, ce que ba code na biso ya PHP ko yana kati awa na kati ya ba biloko. Bon, eloko liboso tolingi kana programme na biso tolingi kaka PHP e bisa biso mbote. Mbote bana mai to kumelo mwandenga. Donc yango eko ebisa biso mbote bana mai. Bon, et pona kozwa résultat ya test na écran na PHP to utiliser to bengi echo. Eloko oyo ya echo eko aider biso eko aider to mona eloko na page ya tout mon résultat ya test na page ya browser to ya Mozilla to Internet Explorer. Donc toko tchaba to benga ba code na anglais habité soki na français za guillemets soki ni comme en tout cas bolimisanga. Donc to roloba mbote bana mboka. Après ça il faut que après chaque statement ou bien chaque ligne à PHP il faut aussi na point virgule. Donc so point virgule les até maratro. Donc il faut que chaka toujours point virgule so qui au commis ligne à PHP. Donc na awa tozali na echo après to pesi mbote bana mboka. Bon, à part ba double guillemets tout ba double quote to chaper mot commun na ko expliquer nos différences na yango plus tard, mais to gardons simple to sala ngona no boy na mbote bana mboka. Bon, après avoir kokoma ligne il faut comment exactement na minute. Je pense que so boza nouveau na PHP bozo ngo moi calme avec le temps pour comprendre et avec le temps donc expliquer malamu toujours esikani to ko aboutir. Bon, toko sauvegarder makambo to sali toko cliquer sur save. Bon, après awa toza bon toko loba bon to a besoin to sauvegarder fichier comme PHP. Awa est-ce que toko pesa combo ya fichier na biso. Bon, na ko cha ls pour la préparation pour la leçon na ko cha 1 après na tie bon pour regarder un simple na cha 1 na tie a. Après na ko cha auto benga underscore na anglais. Après na ko koma mbote za comme on appelle ça fichier au point PHP. Il faut pas que bossa nango. Souvent ceux qui étaient éditeur souvent éco remplir pour nayo ce que bossa animé. Il faut que baba fichier na biso PHP vous en extension il y a PHP. Bon, awa na ko sauvegarder sur ko fichier oyo. Fichier oyo il faut que ce qui est très important
tant que ça qui installation en PHP na biso qui installé na machine locale et puis écrire qui auto bien directory écrire qui folder moko WAMP na folder WAMP pour une installation il faut que yeba pour na ba PHP na yo sala il faut toujours qu'il y a na folder WAMP qui installation après qu'il y a na folder WAMP qui installation il faut qu'il y a na folder où il y a www donc na folder www eza siko na katiawa biloko oyo ekosala na PHP so ochango awa te ekosala te bon awa nga na créer ba folder selon ba biloko nga na zo sala so ozana ba projet na mususu donc oko grouper ngo en projet oya biso otozo sala na bino sikoyo na YouTube na bengi yango Académie de la Nation donc ba fichier nyonso oyo tokosala tokochango na esika oyo bon oyo elo wana ezali fichier na créer ki déjà avant mais fichier oto sala sikoyo bo excusez nga tokobenga yango tosopesi kombo donc toko sauvegarder yango soki tozongi na folder na biso bomona ezali wana donc sikoyo makambo nyonso eza prêt eloko nini sikoyo photo sala photo kene susu ndenge na expliquer bino na nani liboso ke na icône muke wana oyo eza nzela mokuse mais so ça on peut goûter to ko ko taper bon to kei to cliquer sur localhost so to cliquer wana et continue biso na browser na kati ya browser bo mona awa o ezali lo so o cliquer wana te o pe ko ya awa o taper exactement http localhost bla 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 donc exactement des abonnés o fenêtre ou na fenêtre o so kiti o mona ba projet na yo na ba projet folder na biso to bengaki Académie de la Nation o cliquer sur folder on a Académie de la Nation ce qu'on a quatre folder on a o komona fichier na biso to créer qu'est-ce que so ko cliquer sur fichier na biso o ko zoa résultat il y a programme autocommande donc on clique une fois sur so tali wana programme na biso petit sur résultat il y a mbote bana mboka ce qui aux résultat donc il faut se là au commis programme na yo liboso il y a PHP na internet donc na obetelo maboko il y a trop na de la nation bravo donc awa o ezali programme na biso ya liboso donc dès kaka na lobaki na ndenge soki toye ko tala ba code na biso awa beaucoup remarqué que eza exactement oyo eza entre ba guillemets oyo yangwana ndeko bimana écran parce que soki olingi otala soki olingi oyeba comment to remixer na HTML pour et comme un peu na image ba site no wana to ko discuter ngo na ba vidéo ekoya bonga na kokata awa na ko mona bino na vidéo ya oyo kolanda oyo a plus tard